Bonjour à vous fidèles branchés de notre émission Masolo Yakine émission OM Makabino Kaka Naba Bisika Nyoso pona koyeba ba Masolo nini pensezo leka na kati ya ville province ya Kinshasa déjà a bomoni biso awa bokotu na Rebecca penza yo linga ko mema biso mais cette fois-ci ezaka pona sabino que tozali awa na kati ya Malueka penza Malueka obenga mingi penza Maroc bana Malueka baebi toye kolobela sur situation sécuritaire ya coin oyo ndenge nini bato bavivaka awa est-ce que sécurité na bango ezaka malamu to balelaka kaka na makambo nyose uti kosala mapenza na prison ya Makala ndenge bandeko na biso ba prisonnier babukaki prison babimaki tout ça na coin oyo est-ce que ezaki pena na bato pe bazalaka na prison babima baya basali sous ba désordre to ndenge nini donc nous allons prendre d'abord avis ya bato bavandara na coin oyo bakomeka ko yebisa biso bavivaka ndenge nini awa est-ce que bazonga rappel butu est-ce que c'est ce que nous allons faire tout à l'heure là boza pété ba Malueka debi que boze belé na kati ya Chicago boze belé na kati ya Champagne aux États-Unis d'Amérique en tout cas boza ebelé mais quant à moi Rebecca Bilendo Pukuta o amemelaka bino toujours ba information à Masolo Yakine je suis obligé ya ko mema bino penda na esika o en tout cas to landana mais pona bandeko ba utaki ko s'évader na prison na biso ya Makala est-ce que awa banda bazalaki bakangaka bato bazongaki to bazalaka te koto bon kotonga na ebite so bazalaki to bakima so bazali na ebi nanga te na musana na bula kaka ndeko bula ponzele fonga mekitoko c'est peli na ndenge nzele fonga ouais OK merci beaucoup en tout cas ouais na lufu mais na kimi nzela lufu pona sentiment ya Malueka c'est que pour les lino ngofa on a chaud. Merci beaucoup, voilà. Nous continuons, nous allons prendre au moins les avis à Bandeko Barana Coin Oyo, Bakomeka Kwebisa Biso sur la situation sécuritaire Yanzela Oyo. Tomoni na prison ya Makala, Bandeko Nabiso Belé, Bakotaka, Bandaka Penza pour déranger la population, mais au moins ba koti ne o ekomaki ekomi to monaki bango na ba quartier ti ba Malueka boye ba te belé ba banga ko ya ba quartier en disant que kuna situation sécuritaire ezaka mabe makasi ce to ye penza ko vérifier est-ce que koto ba évader bazalaki est-ce que bazongaki après ko kima Makala bazongaki awa est-ce que sécurité ya awa eza assuré est-ce que ba policier basaka musana bango ndenge sengeli to ndenge nini nous allons au moins monter tous ba papa na biso ba vandi awa bazali kolo awa bakomeka un peu koyebisa biso voilà tokozwa docteur toyekoluka docteur voilà merci beaucoup bozala kaka branché dans votre émission Kinshasa mon coin tokoya penza awa tomoni centre de santé bonjour madame. Papa, est-ce que vous tournez pendant la caméra na biso? Vraiment, tu es koluka yo awa pona o ezali situation sécuritaire ya quartier oyo babengi Malueka. Ebele abatu bazaka penza musika babanga kakoya na ba quartier net Malueka en disant que sécurité kuneza ka bien te batu ba menasaka batu tout ça. Yo za na centre de santé, est-ce que ça t'arrive aussi à recevoir ba canet ba kuluna ba beti mutu bazokisi mutu tout ça? Ça vous arrive aussi? Exactement, bon, il y a des cas que nous recevons, des colonnes, des blessures, il y a des accidentés, tout ça. Nous recevons beaucoup de cas ici au centre. Mais mingi ba cas penza ya muto azaki dérangé par ba colonne. Oui, ça arrive aussi, il y a des cas dérangés par ba colonne, ba sokisi et tout ça. Nous intervenons parce que c'est notre métier, on ne peut pas laisser tomber. Ok, merci beaucoup. Prison ya Makala, to monaki babukaki yango, il y a beaucoup de prisonniers au baivadaki, to monaki bango na ba coin ebele et par rapport papa soko kitabwe pour tous alampe na voilà. Merci beaucoup. To monaki après prison Makala les évader, to monaki na ba coin mususu insécurité kotaki. To ebité a na Malueka est-ce que insécurité ya bandeko bakimaki na prison ezali pe to ezate. Bon, insécurité est makasi parce que tout le monde qui a un mouvement, qui a les quatre coins ya Kinshasa. Tout le monde qui a un mouvement, bon, on ne sait pas jusqu'à présent, on n'arrive même pas à divulguer quelques personnes. Et
pour na bandeko nyonso yo ba menasaka bato na ebite soki aboza na plutôt police agence moko ya la police o ya siraka sécurité ya bandeko nyonso bazanga na kwa oyo. Oui, toza na associate ya régie des eaux, toza pe na associate ya dépôt Mabaya oyo bazo sala intervention chaque fois capitaine ya associate ya régie des eaux azoko intervenaka butu nyonso pe moyo nyonso na oyo azali na dépôt Mabaya. Voilà. Et est-ce que Moussala na bango pende sala maka normalement ba sur la sécurité ya population na kwa? Oui, Moussala na bango ezo sala parce que eza Moussala ya l'état ezo sala mabutu pe moi mais ezo senga intervention mususu ezala chaque butu pour na ko sécuriser population. OK, merci beaucoup. Okay, merci, je vous remercie aussi. OK. Merci papa yo ko lobanini pour la situation sécuritaire ya côté oyo. Vraiment ngai na lingina loba pour na hôpital oyo. Na sepeli pena hôpital oyo traité nga makasi vraiment. Na nyokami makasi pona kitana se wana na. Mais na saki opa bakulu na to ndenge. Te bakulu na te ezaka ndenge tobela kaka. Nazali na hernie vraiment basali une opération bien na tamboli siko ndenge naza boye na ko bwaka na nga elamba o naza nango. OK, merci beaucoup. Voilà. Papa bonjour. Bonjour maman. Oui, merci beaucoup. Toza awa na Malueka mingi na veni oyo Luango. Nzolana croisement Nzolana Luango. Tolingi toyeba situation sécuritaire ya coin oyo eza assuré te. Parce que pour le moment maman to sepeli makasi liboso coin oyo ya biso Malueka zaki passe. Parce que zaki awa mingi na somoni ba transport bando kokota te. Tomone ko soufi ma pa bakuluna. Bazo kanga biso ko boto ba biloko en tout cas zaki passe pour na biso. Mais biso basala nzambe tokota mabondeli mpona kobonda mpona Malueka ke nzambe a touché ba konzamboka po basala biso nzela oyo omoni so nzela za bien mama lolo tozomona la police na biso sa musala kitoko mais emo bazopesa so ba numéro na bango non ndeza boy fo benga biso o ndesika tozaki liboso mabulu soko benga te intervention ngo ti elongo akune ya ekokoma erni ne passe zaki na biso makasi yango wana ya omona koto eza makambo ebele de maku de sama kande obi makambo ya prison des zaki awa bato be bakuna be babimaki bakimaki baki awa. Oui, question mususu yango wana est-ce que awa eza pe na bato bakangaka pona ba bizaleli na bango ya salité bakotaka makala et puis après évadation wana bango pe babimaki bazongaki susu na kwa. Oui, bazalaki bayaki ebele awa baki ebele mais tombaki ebele tolelaki mingi mais to moni lokola konzamboka azwaki des il faut basala nzela nde babani ko sala nzela to basali nzela e permettre siko ba police na biso ba kota tina ba mituka ba ya ti balanda bato wana nde pe balanda ki bango siko ba mingi bakanga ki bango pe bazongisi bango mais ce qu'on te to kalsa so na kimia toujours c'est plan mina konzamboka musala zo sala za malam mais tobi na a continuer ko sala musala po to sala souci que non nzela o za makoto lo tango na bandoto ma bebele. Mais l'autre monde aussi, mon ami, c'est biso, tous les sengo makas. En tout cas, pour le moment, tous les kimia na kati Malueka, mutako sabimtu. Yomo monika ndi ba mitu gezolek. OK, merci beaucoup. On habite sur okolo banini pona bandeko bazolanda yo eza ne belé ya bato bazaka soko beteli kaka lisola Malueka. Malueka na okende te kuna bakuluna makambo mabe tout ça ba mona ngo penda tina te. Okoyebisa bango nini tant que yo muto vandaka na Malueka. Oko lancer message ni pas batoua na po ba retenir peu moi image moko ya bien ya Malueka na mituna bango. Bon biso tout babwe parce que Malueka bana depuis kala na soki ba musicien so balanga nzebo mbango jiba mbango aloba ki no poko Malueka za pasi avec taxi te koma raté mais l'autre c'est be jibeka imbaka na un jour pas hier sur Malueka mo la taxi zo kokoma. Donc le loto c'est la keto c'est peli makas pe loko tolbaka ki notre pesi ba kondamboka chance ba continuer musalo bazo sala ba si c'est biso nzela o esila to na poster sila soke sili en tout cas tozana kimia makas pour le tozana biso bien et loko moko zati tozolia bien tozolata bien makambo za bien ndenge mboko zotambola. Et pona bandeko bazo botama kaka chaque jour na ba comportement na bango ya ko menacer population Malueka o ko lancer message nini. Bon ngana musala nzambe pour le mabiso ya sanza bito sa musana biso pa na biso tozotea bato bana nzambe Malueka so ye au mona mingi babongola motema vraiment en tout cas Malueka to sala nzambe makasi biso basala nzambe tozotea tozotesa bana nzambe lo bana nzambe pote sunga bango baleka kobika mais to ebiki elongo na nzambe tokolonga pe kimeko takata Malueka. OK, merci beaucoup. Nabité maman na biso wa soko ko bakise loko concernant situation sécuritaire ya coin o ya Malueka o to ekokuta. Concernant situation sécuritaire coin na biso Malueka eza nango bien mais kuluna ezaka makasi.
Kouloune ezaka makasi po dernièrement bato au papa grand frère na biso na venu au quelque part bato au papa et ezaki ku prévu ba boma mais nzambe ka ndem talinga te Kouloune ezaka makasi na Malueka. Donc ezaka ka makasi okoloba nini pona ba kondi o peut-être ba vandaka musika bazwaka temps penza ya ko s'occuper na Malueka de 100% tende ba s'occupera na ba commune mususu ko bisa bango nini po ba augmenter sécurité ya coin. En tout cas mikolo to le kato sepela ki intervention ya ki dernièrement awa o ya ki na minuit on a sur 23h et na 3h du matin et ça là qui patrouille na ngoti na batongo to sepela makasi po to santé vraiment que ya ki mi ekota ki do ba continuer ka kosala bongo ezaka comme surprise to vandika to surtout ka ba koti na Malueka po insécurité za makasi na Malueka. Et pour na bandeko basala misala wana peut-être ça et comme la bango penza a fongoli pe télévision na ye amoni émission moko boezo leka a koti pe na mo internet na ye amoni émission moko boezo le bela sur Malueka sécurité tout ça okoyebisa bango nini pour na ba comportement na bango wana ya komenansa ka bandeko butu ko luka ko boma batu tout ça te batika ka comportement wana comportement les bien te ngapo na ngala préféré batika ngo kweza ngo na tsuka moko te net dernièrement abaté ko boma Kouloune mo na cité a. Donc, ils ont un comportement. Ok, merci beaucoup. Voilà, toujours continuer toujours na katia émission na biso tokoluka tozwa lisusu bande kona biso toko katsa vraiment mongambo avec la permission équipe mon info 16 to mekano ko kita sikoyo toya kozwa mama na biso na kati penza ya bureau na ye sika sala ramsala na ye pa mekwa ko ebisa biso. Bonjour maman. Bonjour maman journaliste. Oui, équipe mobimba ya Horizon 33 na info 16 équipe penza awa na kati ya Malueka tolingi toyeba situation sécuritaire ya quoi na bino oyo est assuré to est assuré te est-ce que comme la rapé ba menacer batu ba beta batu ba botla batu biloko to policier ou sous-suite za na quoi o ba sala musala na bango normalement. En tout cas normalement na sous-suite ya côté na biso ba sala musala na bango na ndenge esengeli. En tout cas tozalaki pas na dernièrement tozalaki na insécurité. Mais pour le moment, la Kolo Baké, tous les pendant la sécurité, qui m'a pendant côté pour côté la pendant des transports et comme les biso pour les qui sont en retard, aux obang alem supo comme na quartier, tam sous bakolo katakata bakolo machette, bakozela la moi comme bobazio mais siko en tout cas, to comme la sécurité puisque mutuka so que zio donc aux omana kako kiti aux quelques mètres au comme na lopango sika au vandaka. En tout cas changement zali. Changement zali menenge prison ya makala bande ko na biso babukaki to mona ki ba prisonnier bazaki évadé. Na coin o pezaki na bande ko msuso oyo yebaka bakotaka makala et puis après événement wana babimaki et puis ba menacer sur population. En tout cas nan na monité. Nano yoki pété. Nan pété na yoki té. Côté na biso en tout cas nana yoki té pona nga. Nana yoki té nanu pe na monité mais za teta musuna ba misusu basi ba monna ba yoki me ngai nanu té. Est-ce que na bureau na awa okangaka air nini comme la bino pe bolongba retard tout ça. Biso to landaka ça dépend ya ndenge musala ezaleli. Normalement la kangana nga mingi 18h30 ou bien 19h. Ngonga so ekoki allez moko na biso na kata libota yo kota yo la poeza maison ya musala ko kotika ngo vidité. Merci beaucoup maman. Là j'ai dit un grand merci. Na bande ko nyonso bazolanda biso nebi ke bana ya Malueka penza bozake belé partout bozolanda biso na kati ya Europe na kati ya Amérique na kati ya Asie Océanie na ba continent nyonso pourquoi pas awa na kati ya Afrique bomoni kaka ndenge penza Malueka mukie makambo ezobongwa en tout cas. Bonjour. Ouais, bonjour maman. Papa tomoni awa na kati ya quartier o Malueka bato belé ba lobaka o Malueka kuna insécurité ya kamakasi nzeleza ka bien tout ça mais to moni au moins oza awa ozosa musala na normalement yebisa biso situation sécuritaire ya coin oyo ezaka assuré to ezaka négligé. Bon, situation sécuritaire jusque là vraiment eza vraiment 100%. To sengara na l'état vraiment mais ka ko renforcer biso vraiment ba société parce que ces derniers temps vers vraiment ba temps où eza vraiment tardif. Population ya Malueka vraiment zo souffrir na o etali to ko benga phénomène kuluna ezo meka vraiment ko déranger biso makasi ko soto senga vraiment gouvernement ou bien l'état me kotali la biso likambona pour ko renforcer situation etali sécurité. Oui, ndenge zalaka kala ndenge penza ya ba série kulune bandaka penza ba katio litoi ba katio lisu ba longolio lisu ba katio zolo tout ça est-ce que lelo ezapeka ka bongo to ndenge ni?
Bon, vraiment, ces derniers temps, ils ont vraiment bon côté. À partir de l'opération, les Kofi et Bimaka, et mais vraiment dosé Makambango. Mais tant que PPO, il y a mouvement outil au salama à niveau ya prison centrale de Makala, tu as ressenti mon pépango mais qui a besoin de Maloueka. Net toujours c'est vraiment ces derniers temps l'état mais vraiment au la quartier Maloueka. A mais vraiment ko intervenir si il faut que nous ba me besoin une opération du Kofiwana et mais vraiment besoin et sont habitués vraiment la population Maloueka Makasi. Est-ce que vous avez déjà na bakao bo retenir mikolo ya bakulu ne uto sala? Oui, net na veni na biso ba uti ko beta grand frère moko ya quartier machette na moto. Mon lire pe ko ta uta ko za image yango pe kala mingi vraiment te. Vraiment uti oza ko hospitalisé na centre na biso ya monene ba ser Lukunga. Mais ces derniers temps de tout le monde qui a zomé ka Hollande la moi soin pour bimaki. Ba kataki vraiment arme blanche quoi, ba machette ba beta ki na moto ba tonga ki moi ba pince belé. Pona bandeko basala ramsala wana pona bango ba commissaire yango lokola entreprise hein okoyebisa bango nini na musala ya mabeo basala kawana pona ko bebisa o ezali bandeko. Bon pona musala wana conseil na opesa batika eza mabe ba meki kotia na liboso na bango misala ebele o bakoyi koyokola eko permettre on batika musala wana ajustage ezali menigere ezali bameka kozwa temps ya koyekola musala ki bameka kolekisa air na bango na mamba kikulu na parce que balobi même na Bible la salaire du péché c'est toujours la mort. So ba continuer bongo ku fezo zela bango liboso. Vraiment c'est ça que moi je peux te dire. OK, merci beaucoup. Na habitation na Rose ndeko mususu awa. Bonjour papa na ngai. Bonjour. Pour la situation ya mboka na biso en général mingi ya kwa na biso awa na Maloueka okoloba nini est-ce que situation sécuritaire na bino awa est assurée to za ka négliger? Non, situation sécuritaire est assurée sur ba souciate ezebele biso to na souciate moko na régie après zoasko régie ti ou matali kolo kuna côté souciate musu eza donc rayon nyoso kolongwa se boti likolo boye pesa raso likambo sami bokemba honnête bobenga kuna bango masasi ba beta mataso ba utiliser biso to za na ngote omona intervention eza wana sasa ndenge ni ba utiliser car machette wana kutu to longa na kuta tabata ba machette ba ko kama to eza ba petit na bango ba petit na bango na moi ba lesa bango na butu ba ko sa ne crime attaque ko tso ka boye bomoni lobi wana bimi na attaque kutu makala kutu ba kende ba lozonga bongo siko na souciate donc il faut pas renforcer ba souciate ya muke en plus ba policier on peut ba corruptible. Donc yo ko ebisa ba policier wana nini basala ramsana na bango po ba sécuriser population ba sauver population to basala ramsana na bango na ndenga ba cop po ba zwa moyen de vivre. Musala policier za ko sécuriser za ko sala na cop te tant d'abord ça na cop c'est ba da fautif moni tangu général o nani kanyamate général o papa abiso yo azaka ya zone yo ya la soka ye akuti yo kifwa papa kifwa la so akuti yo oza subalterne mais chef na azate directement comme ce chef moi ce style ane zongi et oza bien pour sécurité na so la renforcer parce que ba konzo bazalia kutu na mona ba konzité ba police bazalia donc na ko bien ba périr ko ba sala musa na bonté une fois bien ba intervention ba ya kana bonté ata intervention kulu na ba ya te bo ko ba criminel à main armée ba ya raté donc on la sécurité il faut pas renforcer niveau situation sécuritaire na biso na Maloueka. Bonjour papa. Bonjour maman. Toujours le bela la situation sécuritaire ya Maloueka awa. Ezana belé ya batu ba négliger ka Maloueka po Maloueka situation sécuritaire na bango za kamobulu. Yo sala kananzela oyo. Est-ce que ça vous arrive aussi na butu ozo sala ba kulu na ba déranger to ba ndeko na biso ba sala misala butu ba déranger? Bon. Pour la sécurité ya biso na Maloueka. Ba mikolo to leka ezalaka pena bongo. Et toi qui es en sécurité mozaki à malonga penate bana ko déranger biso et surtout ezaki petit na moi tina moi ezo salema au moins ba kuluna ba bimi mais dans un premier temps quand même moi changement oui aux assure que moi changement na situation o yeuti ko sala na prison ya Makala ba évader ba prisonnier plutôt ba évader tout ça est-ce que kimia penze koti hein nabi moi changement ezali. Mais quand même oyebaki bandeko bazaka na coin oyo bazalaki retenu na Makala et puis ba bimi oyebaki bango au moins na Maloueka o enregistré ta kamo côté ya prisonnier moka kimaki na Makala tout ça te lo mote mais okoloba nini kasi pona bandeko wana e komela bango penza batala pe télévision mais au moins ba mona ba bazolela peut-être cause na conseil moko ko pesa bango na musala na bango mabe wana basalaka à travers yo pe bakoyoka pe bakotika ko ebisa bango.
Bon, conseil na opesa ezaki moto azalaka chef ya vie na ye aza maître ya vie na ye problème ezaki na bandeko na biso basalaka mobulu wana batika po bazopasa temps na bango pamba bapasa temps pamba misala eza ebele wasani ete biso boye tosala na biso mosala ya bato na transport ya wewa donc misala eza ebele donc batika eloko wana eza pena malamu pena te. Ok, merci beaucoup. Merci maman. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Bonjour. Tomoni osala kananzela oyo tozolobela etali situation sécuritaire yanzela oyo est-ce que bino bat bosala ka des fois comme la rabino bosala tina butu makasi bozaka déranger pas bakuluna to ndenge nini? Bon quand nous solo ba tozaka déranger pas bakuluna surtout na pompage wana vraiment donc biso na bango za ne benda bika tellement peu biso ta ba esprit belé ba face de to l'accent que te tozape mibali lokola bango mais pour na dérangement bazaka bazano basilité policier na biso ya coin oyo asala rapenda musala na ye normalement to ndenge nini? Ba policier bon il faut to benga bango po baya mais biso mo to sala no défense à poko za la police na sima de se défendre no yo moko po yo monda mukolo nzoto la police goya mais egoya dana sima se défendre bokangi mutu wana boketika na la police ba policier wana ba sala musala na bango normal to ndenge nini? La police sala musala normal parce que ba kangaka batindaka ti parquet mais na parquet kuna nde ba to bakate bakenda libérer bango kuna to ebite la police kangaka so to bengi ba bakangi batindi ba na parquet parquet nde siko bamsu bakenda prison bamsu batikaka bango. Merci na bandeko nyonso balandaka penza masolo ya kine émission oyo etambusaka biso pena na ville province ya Kinshasa to luka un peu to lobela baka nyonso to kokokutana nango na kine neti kaya lelo penza ezalaki awa na kati ya Malweka kaka ndenge nazolobaka toujours bana Malweka ebele bazolanda ngai bana Malweka ebele bayebi penza quartier na bango très bien pe bayebi makambo nini esalamaka na Malweka ndenge nini penza bavivaka na coin oyo mais en suivant ba témoignage ya bandeko babisi biso situation sécuritaire ya koto oyo eza bandeko msusu bazalaki pour que échanger makambo mabe bande kosala mais ces derniers temps bazali ko enregistrer yango lisusu te mais comme moi ça va eza pe na bandeko balobi que situation ya awa esimbaka te ti lelo kute ye susu pire banda ba prisonnier na biso ya makala ba evadaki voilà biso pe na konti kaka ya masolo ya kine toye awa toye ko bisabino toye ko sola na bango to sola na bango voilà conclusion na biso ezali que bato ba négligeaka coin oyo mais petit à petit ba que situation ya nzela oyo mukie ezo changer et puis ndenge zalaki penza pasi ya nzela tout ça yango penza zalaki ko sala que na butu ba makambu ya mabesala mamingi metomoni nzela ezo salama pe belé ya batu oyo bazaki victime suite ya ba situation ya nzela mais au moins baza d'accord pour na nzela mais pour na maramususu ba lobby que eza ba policier na biso basa musala bango normalement to ba konzi mboka oyo batala pe kaya coin oyo en tout cas il faut ça bien ceux qui botali yango pona Patricia Lelo mami Pukuta famille Pukuta mo malakati ya Champagne bandeko nyonso bazolanda biso bana Malweka en tout cas merci beaucoup parce que vous avez ebele Rebecca Bilende fait un gros bisou à Nice Nama na famille Nama mobima en tout cas bandeko nyonso balanda kabiso na kino en tout cas bana nyonso anciens élèves nyonso complexe scolaire Monseigneur Moké en tout cas na lela bino très fort bana nyonso ya nikini na lela bino mingi info 16 p lingaka bino toujours je vois le frère Richard Madeka maître Nelly Mwing en tout cas équipe Info 16 avec tonton Mwinga mobile série Makasi avec Aaron avec FC Image en tout cas biso nyonso nanga Rebecca Bilendo Pukuta to ko bisa bino kaka au revoir et on se retrouve prochainement.